eza eloko moko bayeba te centre ya Kinshasa ezaka bumbu oyo moto akomi nyonso alingaki eza bumbu eza victoire wana te victoire aza mieux placé te mpo babengaki centre bumbu aza entouré koto oyo abalani na ngirengire koto abalani na bandala bakangami na selembao koto abalani na ngaba na makala bakangami epuis biso na bumbu na bandala mpe tokangami na bango bumbu aza mieux placé ata na ndenge ya makolo na bino na ndenge ya makolo nde tonda okola okende bakomini nyonso nga nakota bumbu awo nakanisi baimmeuble comme betage ezalaki te toaki soki na bato etage na bumbu awo lelo namona bumbu bandaki ezotongama loka mayebo baetage ekomi ebele bandaki etage lelo tokomi komona bumbu arrivé ya président Tshisekedi bumbu ekoti na baconfusion donc ngilingili na bumbu ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow potokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika. Bonjour, bonsoir, Nabala Nyos, et biso podcast. C'est toujours moi votre MBC, tellement de la presse. Il y a beaucoup de matériel, la plus cool de la presse, mais ça, on est à la Maradona, la plus cool de la milieu. Donc, vous savez, l'émission, on va remercier ma boss, la mission, on va la plus de la télévision, puis ma téléphone, ma tablette, pour la patron, mon boss, Roni Malunama, mon boss, Yannick Malunama, sans oublier, boss, checking la langue, papa, on a remercié directement. Famille Mathilde, mon ça va bouiller, la mission podcast, on a mon abonnement. Notre mère bosse, maman Laura, je me sens lui aussi mon mouton de Kati, maman m'a tout continue à mort et pour papa, n'a pas ce maman de peine à mon vieux, à faute d'avocat, de tout très noble, de maman projet, de maman de votre union sont vraiment, parce qu'on attend l'émission, la mission, na souka, on va commenter, vraiment, na pessi nous va monter jusqu'à Bozali, dit que le bac à TV radio, très cher ami internaute, mais là, on continue toujours à faire des découvertes parce que tu n'auras pas la mission à la bilo, n'est aussi en radio sur tout ça là. Donc, tout ça, la rapporte ce pays Sabino. Donc, l'autre, on a Katia, combien il y a boum. Donc, l'autre, on va découvrir, Nini, et bon maman, la combien il y a boum. L'autre, on va découvrir, ceux qui boum, ils ont combien de quartiers. L'autre, on va découvrir, nombre de stars, Babima, la combien il y a boum. Puis, la place historique, il y a combien il y a boum. Donc, on a préféré ramener, sur notre émission de découverte, Nazana Guide. On a préféré qu'il y ait un guide, un chef de rite, la carte commune à Boum. Autre chose, maintenant, il y a Rosolana, on peut mettre la mission vraiment, Babylon, on peut éviter la ville, on peut découvrir. L'émission, elle est là, vous allez toujours brancher, connecter vos appels. Vous allez avoir la petite qui s'appelle dans ce pays. Sabino, déjà, na papa, ou un guide. Bonjour, papa. Bonjour, papa. On dit santé, papa. Ça c'est bien. Voilà. Papa, oui, pour se présenter parce que tu vas ma belle, non, les lots, c'est plus voyant ma biso. Bon, alors, tu es dans la bombe. Effectivement, tu es dans le quartier. Kwango katikati lokeni na gauche voilà na droite ya wandi quartier Kwango voilà donc on a direction ya Birmanie à Bumbu OK ce que vous ba Bumbu to aka Bumbu za la commune de quartier Bumbu za na 14 quartiers 14 quartiers ah c'est Bumbu za munene za munene oui ba ko ba quartier bon ba quartier na mutu na mepizate na lika quartier Kwango quartier Kasai quartier Mbandaka quartier Lukeni bon na métier pe ba komba ba quartier nti on a 14 quartiers ba comme monsieur échappé ngai quartier Kasai peut ça voilà on a sous ça il faut retambola na biso parce que na tsaba Bumbu ya ko compter na manga mama so otambola ba mona Bumbu za ki Bumbu na kala za ki bote le Bumbu changer na le Bumbu lelo to komi komona lelo Bumbu changer Bumbu to ba ki Bumbu lokola ngai na ko ko mukolo ba ki nazali revenant pour voilà ngana komi na Bumbu na 99 voilà l'histoire à Bumbu il y a 99 tout 2000 personnes na yebi OK ngana kota Bumbu na kanisi ba immeuble comme betage ezalaki te OK toaki soki na bato etage na Bumbu voilà lelo namona Bumbu bandaki ezotongama loka mayebo baetage ekomi ebele voilà Bumbu ekoti baetage ebele babalabala en tout cas félicitations à notre président de la partie bandaki etage lelo tokomi komona Bumbu arrivé à président Tshisekedi
bumbu ekoti na baconfusion. Voilà. Donc ngili na bumbu les oyo bana suscité. Voilà. Et comme ça niveau moko. Alors toza ko remercier le président de la République. Na ndengi aza ko kotisa Kinshasa na modernisation. Voilà. Obisi ba kinwa to demaki teke un jour to komona kine ko koma boye. Très bien. Ngakutu papa na tema chef de riz na miyeba gigati na kokufa na ngana kata mutima tika mokili bilimanyoyo et on comme boyete voilà le ko mona bilimanye kuma beto kambe kuma koleka bon en quelque sorte mona ngeza loka ma rêve mais ça riatinga na za komona voilà volonté ya ba konza ko sala pa butambo kezali mais toza ko regretter mingi ba to bala simane bazo sunga yete voilà c'est ça bazo soutenir yete kaka besologa bajalo na bajalelo mokonza na besoin bongisa ndenge nazomona bumbu boye nde nayebi yango nandimi teke kaka nde bumbu yango moko ezochanger mais nasi ke tous les 25 communes principe commune na bumbu ya Kinshasa namoni eza déjà pour changer azomona baimage voilà l'autre comme komona bumbu ekomi na d'éclairage partout l'éclairage public ekomi kokota voilà insécurité ezalaki na bumba makasi mais grâce ya commandant oyo akomi na budomeso bati ye ya mama na biso comme ezokima ngai en tout cas basali il faut bamettre sécurité na kati ya bubu to ya kuluna ezalaki ya ba 100% pour le moment bato kumena na ba 20% diminué moi ndamu naza nango na soki mutu mosusu ezali peti na koki korépondre eloko mpe toza kodeploie mosusu makasi na kati ya bubu awa oyo tozobeta mpenza cp en tout cas tracasserie nde eleki makasi na bubu tracasserie policier bato bakobenga babiro de soki bazoya bakangaka toujours bainnocent soki bakangi bainnocent bakei na bango na bakomi bamofuta bango amande fo koyebaki motu oyo bakangi osalaki nini eloko te bazinga bo balibere mete so okangami atosala eloko moko tina babiro te okomi kuna kobimolo kaka nini mbongo awa nayebi bakolanda ngai me nayebi bakoluka bana koprense ngai loka na trahi te mais ya vérité tobi te vérité eswaka tobaka la vérité mpo mboka etongama mboka ekende liboso kose kozebi ba vérité mboka ngo ekende liboso eza te tracasserie eleki makasi na bubu tracasserie ya babiro de eleki makasi babiro de mosusu bazosimisa bango baarme bapolisier te ezali normal eza normal te na balesibie bakosi babongo baotamba na babiro de eloko baprofesseur bazolela bazopana biso basefe kose prendre dekitasi kabuna bume ata tolobi bakonti bakoyoka mais mpona koexécuta yango ezosalema te alo koloba koba mpe tokomi tozi koloba totala kaka na miso merci papa na moi papa aza na parole kasi biso boyotambola na biso bookide biso bonjour papa bonjour ma sœur kombo nani kombo na ngai chef de Kawita ok papa nayebi te lelo toye na commune na bino toye kovisite toye kofaire découvrir monde entier nini bomona nayebi soki message nini ekopesa message na kango baka mpona commune na biso ya bumbu oyo mage todepresa mpe tozongi me towana egrandi ici bumbu tomoni mamamu oyo tomona te bumbu edéveloppe tozalaki liboso bumbu na biso moto akoteka lupango na Kasavubu aye na bumbu awa ebimisele 2 parcelles même 3 moto alingwala teki lupango na lingwala aye na bumbu ako osomba mapango 5 atika na mbongo na maboko leza su bongo te okouta lingwala Kasavubu ye na bumbu mpe ozwi place osomba lupango te pour développement et les biso civilisation et na ndia président de la République omoni to bénéficier en tout cas président de la République na peso merci pour to bénéficier tous les directions en commune à Bumbu tous les directions en commune à Bumbu to kona makadam donc to kita liboso ya baba na bangonde to comme na ministre na zapo to pose président de la République félicitations que depuis ex-président Abisso Mobutu Azaki to zayi kaka to benga prince les terres ma propriété za chaussée tozalaka na moko na shaba basalaka bien te mais bumbu na minute oyo direction nyonso motu keeleka donc bumbu est développé grâce à président de la République bumbu ezwi civilisation et dosé moi bakuluna oyo tozalaki nango ezalaki su te problème moko papa oloba aprécédé ngai ya ezali nini problème ya kuluna na bapolisier basusi ati omona
baozoka bajeune oyo baobima na baquartier na biso na baveni baleki na biso bokomisi ye bureau de aa na déontologie te ina même mpe étudie bovanda mpe bosimisi ye minduki yango nde ezosala mabe mais mpe na développement ya mboka bumbu tosu yango epuis eza eloko moko badayebaka te centre ya Kinshasa ezalaka bumbu oyo moto ake commune nyonso alingaki eza bumbu eza victoire wana te victoire aza mieux placé te mpo babengaki centre bumbu aza entouré koto oyo abalani na ngirengire koto abalani na bandal bakangami na selembao koto abalani na ngaba na makala bakangami epuis biso na bumbu na bandal mpe tokangami na bango bumbu aza mieux placé ata na ndenge ya makolo na bino na ndenge ya makolo nde tonda okola okende bakomine nyonso bumbu obima kitambo bumbu amemo na kitambo bumbu amema yo na mbinza oke tout droit bumbu amemo meme na makampane okoma bumbu amemo meme monga fula bumbu amemo livulu ramponga barigine okoma bumbu amema olemba bumbu amema o matete bumbu amema o limete partout nyembo kei bumbu za centre nde ya centre nde mokonzi ya mboka asungi biso ndenge atieli biso bachaussée oyo asala ngo mpe nde asali baveni mosusu etikali tokende partout bumbu aza centre ya Kinshasa ezalaka komi na bumbu mais namike bumbu etondaka makasi etondaka mai parfois ya bakanipe tosala yango tirage ya bakalamu oyo tosala yango epose problème eza sous problème ya mentalité eya mpe problème ya bourgmestre sensibilisation asala mosala na ye mais emonaka te pourquoi asensibilisaka na ye bachef de rue mpe bazwa problème baa misala ebele mais baalimité manque de moyens baza considéré te ok bourgmestre na gouverneur ava bapema bachef de rue nde bapesa bango bapema nde ezalaki ya kala kala ezalaki so moto asambi mpo bomona commune ya problème mpo bomona ta chef du quartier ya problème chef de rue azosambisa nde bato na quartier chef de rue fo ayeba banani baye na quartier sika bosamba bokepa chef de rue ayebi bino nyonso valeur ya bachef de rue lelo bana manque de moyens ezala liso te ok bourgmestre po apema po gouverneur apema bachef de rue fo bapema fo bapema bakirage esama te ta basali biso ta chaussée yango ti ta biloko batiki pembeni toza na basusi ati pembeni baomonaka toza expose nde tosana oyo boye na prince apart kobwaka yango totande totelemi na yo tokoleka te totambola na chaussée totambola na chaussée place fai totelema ya bapieto esawa batie bamesa baoteka place na biso eza approprié po toteka po totambola pardon yango batie bamesa bato baza alaise susa te eza te commune eza te la police eza po baya balebisa bato baye badegerfi bango te bolongwa na force boye bointerpele bango nzela se fungwami bolongola bamesa na bino po wana eza marche peut-être batie bamesa baosala yango te toza obligé ya kotambola aka na kati prince ok so de véhicule esali croisement moko na bata moto aokima na nzoto ya moto asoexpose te baboma ye place biso kotambola marche piéton na biso wana yo bamama na baotekela bamesa bango mpe baa na danger la police esani la police basusi par-ci par-là esani problème nde yango wana en tout cas mokonzi ya mboka merci tozalaka éclairage public ezonga malgré courant mpe nikola biso no batie te mais reya nango problème na biso ezake ndenge salubrité bata commune na biso bayaka bachef de rue bayaka babimisi babiloko oyo bato ya nzela nde basali yango bata commune bakoma chaque samedi bakoma koya bato bosali salongo mais évacuation des problèmes évacuation des problèmes toza exposé totambola kaka na chaussée ezala bongo te fo balongola yango mboka eke bienvenir eza meilleur nzambe atindi biso mwana mboka atindi biso président oyo ata ya bilaka ya mboka oyo président félix oyo toza na ye awa eya lokola ndenge excuse nde toloba makambo ya baconstitution wana tozala na intérêt nango te tokei constitution oyo eza na intérêt na biso biloko nyonso eza kati nga na oboya ya chansa opoza za topoza na yapesaka mpona bato tozwi président oyo aza mwana mboka nzambe nde atindi so omeki okute na nzambe président oyo tozwi ya moto akobatela moninga aza te nzambe nde abatelaka ata président bazwi barme nyonso mokili ekengela ye bakokengela te toza pour ye nzambe nde abatelaka ye
nzambe na batelaka ye o sécurité sécurité nzambe na batelaka premièrement mais nzambe wana pesa ba sécurité wana mayele pe force bakengelaka ye David azali l'homme de Dieu l'homme selon le cœur de Dieu non l'homme selon le cœur de Dieu mazali na basoda pourquoi David azali basoda pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu ça va ange ne babima bakengelaka mais le corps bazembe invisible nzambe tie bato ba physique bakengela David ndepe Félix président mboka o nzambe tie basoda bakengelaka ye c'est ça en tout cas merci beaucoup papa message à partager naza na papa wa di debiso on perd tout son masiko na muzinga likambo et habiter est-ce que vous vous avez une appellation mususu vous avez ko benga ngo à l'époque to neni bobumu na kala te kisalemaki ezalaki na kombo te voilà quand baotonga bumu bakoza kobenga yango commune annexe ya ngilingili ntango sikoyo population eye mingi bato bakomi ebele nde baye kotia yango kombo ya commune ya bumu mais appellation konga nayebi commune annexe ya ngilingili yaki bumu commune annexe. Voilà. Le lotissement commune mondiale avec 14 quartiers. 14 quartiers. Merci beaucoup papa. Tu vois Mbappé parce que commune à Boum est commune à Mounène. Est-ce que la mon place était mon déjà par rapport à Prince, tout la presse nous l'a fait très à l'aise. Est-ce que les gens ont quelques artistes comme Yebi voilà et potanga qui a reçu du tournoi. Il connaît ma gesta, ma pique, ma boxer, ma musicien. Voilà. Une minute. En tout cas, voilà, non, tu peux comprendre, papa, vraiment, moi, déjà, moi, Nicolo, déjà, l'homme sous et on a la yébi maison, les gars, non, pas carbone. On peut préférer tout le monde, toujours, à la naïe, à la mitawa, à mettre un discours de l'obscurité, Mbappé, basta, en général, nini ebo mama na kati ya commune ya Bumu ni alobaka bakomona na nous avons partager donc voilà en tout cas papa oui question à poser faire zo yem doit trop basé mamba pe ba Bumu pe bisa basta Bumu bisa basta rebelle ya solo ola basaro bombe bimisa ba star rebelle bombe ba mise ba bime belé tanga bakombo apa ku ba mise ba loko kenanga na domaine ya ba musicien na temi na ndenge ba musicien voilà neti Suzuki Luzubu grand frère na propre malgré ba balobela mingi kitambo mais Suzuki va na bombo awa pesa ba makambo na Suzuki abeta na pince missile avake pa akot abandi ko pa Koffi Olomide tiens ok ne mettre ola na ngam na oloba na bino na ola ne place moko voilà c'est mon grand frère abandi pa Koffi Olomide yemba na ba mi ba de Suzuki Luzubu de Souza ola na ndako moko voilà ake pa quartier la ta zonga ka obeta ba concert pa Koffi to bimisa banibo ko ba tunsu bakenda na rotanga bango banibo bakenda banibo abeta pa grand père Boziana azali kwa titulaire adibo abeta na dynamique achat devant ba vie na biso ba shora mbemba pe a sonam do ba mise belé ba muso ba leka na ba na tanga ba komona ba te pa ba ignoraka ba complexé ba ignora commune ba bima kozala ba ngai belé ndeti loto na ba ndeko na ngai ba colonel Kosi o bazali animateur titulaire ya Sam Chintu pa ici repé ba sala ba ici reprendre ba bima mutabima champion du Zaïre na ndenge ba folklorique ici reprendre mwana Bumbu kozala bango mama tunde moi complexe moko batunde basala na mokili mo ingratitude ngo sa mebote tobisa basa rebelle tobisa pe honorable belé ba pepe to kilala ba bayo karana ba musu ba ko karabana Bumbu bana Bumbu bana Bumbu to za fier na ye abo ba biso ya lobeate ba ko na otanga ba ko se focaliser mingi na ba to chaba en général wana ba belé wana ba Joël Photo Mbetenge wana ba Joël Photo Mbetenge tozana ba nani balimbonda batera maison merci lelo bana Bumbu tozana ba sekalo kose pas kose batera Koffi bana Bumbu persona ba vena biso Bumbu tona belé ba tozala ba vena biso ba oui le monde orchestre ayemba na les années 80 bana Bumbu to modogo badanga modogo jafa ko fere o bakula mambo wana baka camarade papa wemba so c'est de bana Bumbu oyo
tobimisa baprêtre ebele Tamak kutu ya oloba te Tamak nde référence na biso ya bana bumbu c'est Tamak PDG Tamak Tamak ata outi wapi ozwa moteur nde kuna moteur nde Tamak père son âme père na biso doata toana commune moko bato eza baforme ebele francophonie oyo tosalama awa tobimisi bana bazwi bamédaille mpona Congo wana bana bumbu bazali mibale orapelenga kuna esa bokomese fayamba bango tobimisi nde bana bumbu bazwi bamédaille na francophonie lokumba Congo moko azwi na lit moko azwi na judo baa bana biso komi na bumbu basportif kutu ebele bananga Steve sanga Steve ba contre Edingo ya champion du Congo mais mutu ka sonam nanga Steve c'est Léopard bumbu te nanga mona bumbu maître Léopard dada zali dada uto ko kufa ba Zeza oyo baye bakati kalabala liboko wana mwana bumbu mwana feshi ba chatelier oyo kali bayemba chatelier bafe na bisa bumbu awa donc bakati ebele na sport donc ebele na bale pe ebele babaguette wana baguette abeta adering abeta équipe nationale na bumbu ba Youssouf Mulumbu tobotama capitaine kapo tobotama na mateta bumbu même année Youssouf Mulumbu tobotama na mateta bumbu Youssouf Mulumbu capitaine ya RDC abotama bumbu bapeti na so bagale imana bagelo o bakufana accident bashora imana gelo agardien mwana bumbu renseigne wa bete la vie avec na Maroc na bumbu dotona bangele bataka babeta yo bele ole mapara mwana bumbu makukula de chano mwana bumbu le mape mwana bumbu mais oui tona bangele bele elo mso esala le mapa lo bela yo zwata yo moko obeta tono na quartier na yo Jésus anda ka sonita ko na Galilée botami na Bethléem eza ba film moko emilie baondi mateka Jésus ko bimakuna ya na sa bande ko no spatikali boza la fière place ko bimeli bozale eza bongo bumbu abandi na Kwilu Kwilu eza frontière na biso na Ngiringiri boye asukaka na manifeste asuki na manifeste après Selemba ebandi koto Kwilu akabule biso na Ngiringi koto manifeste akabule biso na Selemba bavena minene ezali wana ngo lokola po mosusu omoi bakoma kosomba mapango kosomba baodimine baveni toza na Kwilu kala lelo toza na mafuta toza na loya toza na landu toza na révolution faut aza sikoyo batia pena nzela batia pena bachosa bien nde basali na bangingiri kasavubu erelie biso tout autour po toza banzela moko neti landu wana akobanda biso elengesa neti Kwilu wana na biso Kwilu aza deuxième porte africaine soit outil africaine on a bien so pour tout sur la 24 révolution pas même ndenge dans même biso kitambo namba même biso kitambo to koti manque pas facile révolution pas même so timbinza tokei donc ça bien placé ya kaluka na même biso tout droit dans centre commune les centre ville qui chasse sa commune à Bumbu le Bumbu apparemment ça déjà bizarre l'état de la vision président de la République d'être Kenango, babayo comprendre que ça victoire ça a sens mais parce que victoire pour l'indépendance et pas indépendance la guerre il y a 40-45 bakoko na biso babundaka bapesa babirma babirmani eza bakombo il y a bakoko na biso babunda guerre mondiale babirmani eza pays basosa eza bavile ba pays bakoko na biso babundaka sikota basangisi nyonso bayeba kuta na victoire et dima victoire pour na bango nde babundaki bakoko na biso mais a victoire te aza à centre ville ya Kinshasa si otali na carte ville ya Kinshasa aza à centre te abimaki victoire ya kombo ya bakoko na biso babunda guerre mondiale mais centre ville ya Kinshasa oyo partout facile c'est commune na Bumbu eza commune mo l'état fa bongisa ye atonge lisusu bien po Bumbu nde makambo siko Bumbu aza commune direction Bumbu aza na 5 directions Bumbu aza na direction elenge seza apeka
kaka na kaka bumbu mekabe sona makala azana elengesa azana Adiaso Gambela azana Shaba azana Sosa azana Birmanie azana Sayo azana suna 24 voilà abi malwa 7 on sait la même Adiaso na yini même Adiaso na kaka bon tout ça quand même bien sûr même si c'est limité ba brecha ngo nedi na Kasavubu ba dia somme suna Kasavubu na biso limité a ko changer ba combo même si c'est limité c'est ça vous pouvez ça place historique et ko sangate avant que tout même indépendance basa makasi ko eza lokwa commune Bumbu wana commune place basa maison communale aza maison communale la biloko pe ko yebisa l'état voilà azaki zimba no sa ba secret ya ba no benga abako tika bo wa baneni aza maison minime ba avant même que je sois né ou bien que j'étais encore petit aza comme maison communalité la biloko sous to yebisa l'état ngwana voilà merci ma sœur sungi ngai ya lokola Bumbu ndeko saboye place pour foutre la snell ya commune à Bumbu eza le panga batu snell la foot là eza sensité papa kabata commune snell la foot là ka asa maison propriété asa maison propriété place pour ta snell ta régie de soto foot wa tout ça awa to na frontière na biso na ngingiri mais régie de soto que na foot en musika na landu régie de soto bimi awa o ke foot régie de soto ta musika o ko ta na même na musika ta landu kuna o butu na Birmanie tant à Kenobo au sein de quoi l'objet la 24 ok futa mai au long que futa mai kuna régie tellement je passe à moquer régie de ça quand on m'a pas on a été attends vraiment bon aider ba tu vas futa ba mai na ba ni pe pas que ça mbo combien vous merci c'est pas mauvais espoir on a été ma moi c'était beaucoup merci beaucoup merci à vrai dire beaucoup merci à commune à Bumbu mais Bumbu petit on m'a comme on a quand vous comprenez na oluka mais à partir de ça ba mike na ebi ba na ko tengele ba mutongoni ba mayamba mutongoni mayamba ba papa mpoi mais on kuta ebi to ebi ete ebi pe Bumbu te ala le vena ça moi auta lingwala problème eso bo mesuma ba beaucoup maître le chef de l'état tika ko comme ça ba beaucoup maître yokuna ete so yo eza na nini comment on dit na état liote ba parti voilà ba lobé ya commune ya biso Bumbu azala compte MLC président champion Bemba ta yo moko botika okinima ata na parti ka mutaka moko na osama be pour la commune na MLC azaka ye moko voilà MLC esimba mboka o MLC abimisi mama be ba sanza na mboka o président Bemba yo ki ne côté ote ça va de la vérité bandaka ba comprendre on a retard na MLC ko beaucoup mais so yo ko tsaka o azala commune ya Bumbu ya Bumbu te na MLC bana Bumbu bazaka te vraiment na MLC wana bana Bumbu bazaki pourquoi la bi commune ya Bumbu te beaucoup mais wana donc so visite ba vena tanga bo rien allez kanela ou aye bien beaucoup pe bino ba ba presse on tout na pe beaucoup mais wana atengela bino cette avenue ya commune ya sali comment ça va venir ouais c'est pas Bumbu na bande frontière na biso na ngulingi kwilu wala ndango yasa wala ndi yasa lukula wala ndi lukula kimbongo wala ndi kimbongo petit wala ndi petit galaketi wala ndi galaketi kibunda wala ndi kibunda kiri oyo tukaso telemi wala ndi kiri mukoso yango na sima na biso wala ndi mukoso yonso wala ndi yonso kulumba wala ndi kulumba mawanga wala ndi mawanga feshi wala ndi feshi mafuta wala ndi mafuta lubaki wala ndi lubaki loya wala ndi loya kokolo wala ndi kokolo mayulu wala ndi mayulu madimba ainsi de suite voilà beaucoup merci à bien monter merci beaucoup papa vraiment en tout cas bana pour découvrir Bumbu sikoyo depuis que ba diaspora bana Bumbu pe bozali botika commune na bino kala à l'époque ezaki boete lelo na grâce à notre président
Ouais, il y a direction de plusieurs directions. Ça a l'humanité à Sofa, Chaba, Bagambela, mais sont déjà passés par Macadam. Là, il papa, parole de ça sur le repère, parce que Bino Koumou, à l'époque, les acquis, la Bossaïka, on a nos fifs. Bon. Pourquoi on a fait Bumba va toujours remarqué. Le quartier de l'époque, on a l'Ingwala, Nabadombo, Kasaboubou, Bandal, Pitambo. Sola inga sombo le pango, natina kaka na bumbu. Alors, to komi ko matin na bumbu, to komi na ba le pango mo kaka na bumbu ko sima kaka le pango ta sima kaka nda ko kaka. Le pango ta sima kaka nda ko pa banga. Bumbu e koma mulunge kaka ko ezo teta mamikolo nyonso. Ba tu nyonso pa so ba na bumbu so ta nini. Bumbu ya centre ville. Ata teki na ringwasa na bumbu, na o kene makolo na ville. À partir à Boubou. Attends, tu dis Bandal, on et ça, na Boubou na Makolo. Donc, le Boubou, c'est comme on te commande, na ba revenant parce que Bazoya. Voilà. Bato à Kalamingo, tu coupes na Boubou, bateka, batena Bakaluka, batena Bakam. Boubou, le côté qui mélange. Il y a bâtiment par aussi ma commune de Mosusu. J'ai tombé que ma qualité à la Bumbu, j'ai commis qu'on change. Bateau bateau na Bumbu. Maï baté. Bumbu est à haut dans le milieu de la cité. Bumbu est comme la divan Mosusu. Mais quand le comme le belé, bateau ma commune marque na marque. Donc comme la modernisation, mais quand le fait comme il est belé. Bumbu tu es pas tango. Il a dit commune, il faut que commune Yabayaka. Voilà. Yabayaka. Voilà. Le commune pendant le numéro 1, qui le numéro 250, il va y avoir Yabayaka. Bumbo Mobimba. Batabandu. Voilà. Mais les lots, pour le côté de la confusion. Bakongo, Baluba, Baswahili, Bangala, Bakona Bumbu. Bumbu est à Soussou, Bumbu Yabatabandu, et comme Bumbu Yabakongolais, non, il y a ma province union. Il y a un monde plus que c'est là. Il y a ma mentalité de comité pour changer. Bumbo Tayabaki Bumbo, à vrai dire, Nissa Mabé, et là qui héritage à Bango. Ça y a sorcellerie, local, pénal. L'autre moni, ma camarade, le comique au dîner, le comique aussi là. Parce que quand les gars tendent à développer la vie de qui, Bumbo Pé, attends la carte. Alors, l'opposant, Batikana Codicé président. Alors, pour le café de Bokonki, il faut se positionner. Voilà. Parce qu'on avait ces alliés, moi, non. Il y a des gens qui ont œuvré, qui ont l'intérieur, l'hôpital, l'école. Batikana Nouye, à Salanano, ni Salam Dando, ou à Kinde pour l'Amboka Congo. Il y a des mandatés. Oui, tout le monde confirmé, on a mandaté, on a mis maman, on a borbo, on a bossé. Tout ça qui est indépendance, on a dit 1960. Babé, c'est Batumaki. Batina Bisso, Bamakada, non. Faut te dire à ta photo. Mais là, c'est totalement bien. Mais parce que eux, plus ça, ça là. Et le qui même, on va baisser ma petite, là, qui n'a qu'à vie de toute facilité. Donc, avant la volonté, il y a pour Boumsamboka. Même Yesu, Yuda qui Yuda. Bayuda, Bandima qui était. Batebisa Batela qui est, ils ont abandonné Bayuda. C'est normal après, pour ça, dans combattre les Congolais. Mais Bisso, quand tu as politique, c'est ça, après politique. Mais vision, tout le monde avec Mamboka dans le développement. 52 ans. Donc, peut-être que tout le monde était. Na pango na ye tozo tenu. Donc là ta coupe du monde en haut, na 2018 contre l'Algérie. Au pays. Tu vas nous battre pour il faut pas pour ça mon a fait bumbu en haut hein. Bana bumbu za ba jaloux hein. Azali tibo bisa papa na biso parole les alliés à repérer parce que faut to tabi sur ba biso moto to tamo to faire des petits batu bumbu ndenge komela. Kwa le basuka pena et puis pas difficulté aux gens na repérer ça ba konyamba ba bon ça les ça. Mala basuka mingi ezalité. Na komona ngali moko na zali boye. Pona ko tamla bumbu bimba kuna ko kate. Voilà.
Le cas nous va dire c'est l'occasion à bonne Birmanie beaucoup dit pour ça même tout na boum la grande vision donc on a pas réalisation eux sont na kata boum voilà c'est déjà venu Gambie moi comme on a mis à l'école de l'aéroport pour dire que tu es na Gambie là voilà bien bah ça les là que tu es na Gambie là on a plein de boulevard et puis il y a un autre maboti et qui a été bypass alors ça de bini bypass que je m'en assure encadrement à vie de ça et aussi là malabanga suka qui sont comme on a 2020 pour une élection dit comme on a des partis à ça la mission d'abord qui c'est pas mon affaire na suka moto akoya a ko zarele dinaye a na ko continuer après cette élection il a un temps comme ko to mboka c'est que ça va moquer voilà mboka le pas comme la petit continent ko to mboka na c'est un président ils a moqué voilà le ça est temps ni pas qu'on conduit en mboko yo ba rwandais na ba ça c'est le beurre na ba mibé ba sala biso ndeni to ko héritage ya ni pas en mboka ouais ça bien ba paya inspiration ya bapaya te koko linyango te biso bakongole tovanda esika moko opposition pouvoir tosangana toza makanisi mibeko nini ya likondi ekoki kotamisa mboka na biso mpona bagénération plutôt mpona bana na biso bazela malamu batika ye asala mosala na ye basandi constitution pe bikongole ase retrouve tokena brazzaville oyo bato naza zero oza kobanga koloba humiliation mais leo tokomi fier parce que je suis congolais grâce à qui grâce à près de la République c'est que tu as papa alekaka na pouvoir oyo nde tolobaka papa na kabila nde tosali calcul na biso dans 10 ans Congo elingaki kodisparaître comme un pays le nzama monaki na mosika alongoli atiso mona bilaka azakani na mandat te asalaka tiso bilaka nzambe koki au nzambe moko alongoli ye na basuka yango na en tout cas merci beaucoup papa merci vraiment de ce pays na moi ya moto opesi biso donc bana membre très cher ami internaute baboye na biso bosa fete tozwa bena tant tozwa moto ngana avec mon caméraman tolakisa bino Mungu kwa la direction ya Birmanie tiko geshite la Gambia donc tout ça moussa pour ce spécial merci beaucoup à toi papa la CP matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temo misale monani linga kolobe zate touti musika esensel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin kozeleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobe zate otemeza temo misale monani minga kolobe zate touti mosika esensel tokomi minga kolobe zate ya kolobe zate minga kolobe zate matoye yoki miso emoni minga kolobe zate otemeza temo misale monani minga kolobe zate. Voilà très cher ami internaute na bisaki bino kaka tosala découverte toujours na kati ya commune ya Bumbu tozaki bongo na ba notif ya commune ya Bumbu o ba bita découverte biso babeti biso na histoire ya Bumbu tobali jamais tokosukisaka na bango papa le kwaza mokolo moye totambola na ezate yango moni ayebisa aexplike biso kaka nde bisika tootolasa no image wala eza ndenge tolongwe banda pese tozalaki na avenue mokoso vers Birmanie tobimi yango landu na Birmanie maintenant o eza direction landu o toyebi yango biso toyeli yango référence landu oya bandaka à l'époque bandaka na 24
akenda ti shaba mais lelo oyo bafongola nzela ekenda mpena kozokola lando okoseretrouve ti kitambo ti cimetière ya kitambo lando oyo ekenda ti kaluka donc toto koavance siko vers asosa lando na sosa bisika tokozwa su moto gizitolasa bino ndenge nini presse ya asosa mpe ndenge esitongama epuis tokokatisa gambela bomona be presse donc maloba nyonso déjà papa esi abimisi oyo azalaki guide na biso bayi banotif ya kati ya commune ya Bumbu oyo eza essentiel déjà à faire découvrir biso oyo ebombamaki donc à travers papa oyo nayebi quelque baveni ya Bumbu nio nayoki mwa histoire mpe ya bamusicien baleka na Bumbu esali biso plaisir donc oyo eza bongo landusi asosa donc soki oavance oekipo okesepe ntina manifeste prince oyo basali oyo ekaboli Bumbu na selembao epuis soki ozongi boye na gauche na nga okokesepe bongo ti marché bayaka donc eza liaso asosa oyo principal liaso oyokaka olandu asosa yango référence so toavance sikoyo kuna nde tokokoma na landu na shaba oyo eza direction ya maison communale ya Bumbu donc totraverse déjà na ngambu nazwa moto gizi tozonga sikoyo ti avenue Kwilu oyo ezali pendant avenue ya Bumbu tonasemoka mo banzela bosape te ana otraverse nakota na moto gizi ezalaka nango 500 moto gizi ezalaka nango cher te abayaka ezalaka nango 500 francs lokatisa nakota na moto tolakisa bino kaka badimanche ya Bumbu oyo bandeko oyo batika Bumbu kala oyo bakenda babosana meme Bumbu ndenge vraimen ekomeli boso oyo yaya terrible nde kumbeli ya bamontaka awa ezalaka compliqué moto na moto akumaka ndenge na ye abenara oyo obaluka bayaka mina nga akoti na nga awa ndeko bayaka obaluka nga akoti na nga na moto gisi kameramen na nga moya okoti atolakisa bino kaka Bumbu nzela nzela donc merci beaucoup Forever grateful, I'm counting my blessings. I went to work, making cause they making me. Ikulu na seko lekaba, ute bande ni situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. So kina kanisi bola muna yo iliki la kamai. Osali ya kukamu olu wa give in exchange for mako ya bisamai. Iwa ya so ni my people mana zwa bomo ya selu leki la kamai. Give to Caesar what belong to Caesar. Ya bisolo kumu toke sana kolo. Sangana mulili opesa lilobo ipelisa mwinda okomisa njoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli besuka nyonso tosengaka esi osala kokitano ya bala ya mabana bilaka na ngibango kokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga okeli nzambe konya esengo na ngai ya lobela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otebeza te mwe misale monani linga
olengaka esi osala vitano ya bala ya mabana bilaka na bibango kokisa nyonso okonatina na. Voilà, très cher ami internaute, j'espère que tu l'as dit vraiment boum bien. Et puis tout ça, il canise au temps, on a plein de motos, là, c'est la direction et tongami, ba presse n'engé tongami na kati commune à Bumbu, à Bisca to komi aux avenirs, puis nous aux première avenir à Bumbu, papa expliquer qui bicho, donc tout ça que fort, il a retourné en Otiland pour que tout la Sabino Bumbu. J'avais trop tambour na Bumbu, ça que tout comme na land. Jamais trop tambour na Bumbu, ça que tout la première avenir à Bumbu. Je l'ai vu que autre la Sabino vraiment, ils a TV, ils a radio. Tout ça, bien sûr, ma commentaire na bino. Donc, bana Bumbu, au na poto, ba diaspora, commune na bino yango vraiment tout la Sabino lelo. Et l'autre on a dans les messieurs ça va commenter na bino tant telle émission si n'a pas moi na Bumbu sousou moi tu on va partager ma groupe là vraiment au ça me plaisir ma et pour ça on va découvrir tout ça on va découverte ça on faire découvrir monde donc faire découvrir monde ça ma façon est belle comment même qu'on faire découvrir monde par rapport à maloba les garçons faire découvrir biso au moment na Bumbu la grâce naie n'était au yeba que na Bumbu parce que c'est pas les gars baza boy la grâce naie tu vas voir place historique la grâce naie quelques avenues au atteindre le biso c'est un plaisir ma casse il y a ko ça la émission les logo vraiment moi ça va égoïste c'était pour partager émission on a remercié non bateau ça la plutôt ça émission qui toro bon mon patron mon boss Roni Maluna mon boss Yannick sans oublier boss Jacking one na Londres mon papa ne remercier pe bateau vraiment ba s'abonner na chaîne ba za rasoki émission côté parce que ma commentaire mbango famille Mathieu la mobilisation sur bozali partout dans le monde na pisi mbote wana mona bon notre maman chérie mère boss maman Laura Chou motema ya boss live pourquoi pas na pisa mbote pe na maman Matou Kotimi ya more ba mbote belé na mon vieux Afo Diabaka depuis Grenoble mobile ya maman Brigitte sans oublier aussi ma famille Mialou na bino ba mbote belé ba mbote na Gloria Gonda la fille en couleur ba mbote na batu nyonso vraiment ba soutenir elle mara na ba prière na ba motivation en tout cas même ba peine na bino ba benga biso et puis ça biso plaisir ko ça la musala malamu encouragement na bino wana les autres c'est découverte ya commune à Bumbu le to kozala wa donc vous avez toujours branché peut connecter na chaîne vous a pété et biso podcast tout ça ba plateforme et tout ça na page Facebook sur mettre biso podcast au joie tout ça on a TikTok sur s'abonner directement on nous a émission na biso puis ouais à la chaîne YouTube on s'abonner pour hôtel la émission na biso pour lancer notification et bimelo on cliquer au talibane tout na suka donc ça va biso plaisir les amis na mon côté j'étais avec mon caméraman on la civilisé mon colalelo je suis moi qui va gagner sans oublier aussi notre réalisateur Yado Basali salut sur Nzambe ba moto ba kinyo sont vraiment bolingara elle mara de la presse nazana pour repérer ça les meilleurs toujours donc non pour mettre vidéo ma découverte cette saison il y a biso podcast donc on s'abonner ba émission eza tellement belle bana poto batika commune bino batika commune bino bana Bumbu nyonso batika commune bino lelo bomoni direction ya asosa botala ndenge penda kitase koma moto kisi koma lokolo lelo mususu donc bino ezali na NDA na ki donc eza la maman d'impact na idéologie au sala ba jeter donc bana poto ba commenter na bino mata vraiment nena ba toujours comme d'habitude soki na on a profité soki pe Nzambe azongite ngana bino to kutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo